minene donc moni lelo tous les leaders d'opinion tous les influenceurs mais aussi un peu qui à travers biso na robeta mbela mobo na robeta lolaka mobo bato baye pa travers nga to sungi pe mutu to sali pe mutu eloko mokabedo yango moni yo ba sungi yo poso sunga nalinga ma kotika ngote donc oya osunganga wana nga mona michaka mais oyo nga na belelaka vraiment na ninga ba récolte de fonds et pas ba diaspora tout ça des eloko ke na senga ngo na page na nga sanga de compte officiel donc bato oyo moni ke bayaka pe pingai mo pe na mine na misungana parce que moni batebele ba yeba te secret ya ba West Africain secret ya ba ndibu ba arabe secret ya bokibo nzambe zaka bolamu so sa bolamu mutako so na bandibu na baraba ba sadaka yango so sala ka sadaka vraiment c'est très important no litambo yo mo zana na yebike msuna no salengo officialité ou bien msuna sala la fondation les amis de Nolitambo voilà donc déjà eloko sala kana donc tolinga pe bato ba encourager yo à travers na yo pe go sala pe makambo bien donc yango na moni zeloko yo etikali libela donc yango nde ebundela biso yango au moniteur de ça mangama de génération à génération bangol nga basalo ba be me bolamu lege bele o mona ka bu accident mo bato kufa ki 4 même si yo daki 5 mo kufite tout monde ba crash à avion la petite sœur moko bato que je sais pas ici ezaki Haïti so elo mo survivant dara moko donc cela veut dire que ezabilo ebundela ndoki luka makuti na mai l'état luka boato ce qu'on sait comme le côté aux amukolo donc yango na loba tant la loba mso ate moni biso tant do pesa ba tebele bele mso ba pasteur pas amutu lo yo être humain au pesi pasteur pelobi a tongi ba parler mais buka lupanga chana komba bana ni ya diacre ni ya mutu kozwata ba na condamna bango te mais na ebsaka batuke côté openeza na assurance ekende et comme linzambe mbamo eza kosunga babola donc yango wana mbamo do wana merci wana kaka donc yango wana oza kuna beselo kote oyebi tanga na kabola bablo msomona ozwi bablo ka kolia basaki banini na ba enveloppe pesi bato mutu mso ezui 1 mois tala bandikapé mso azana ba mère de famille ba père de famille bato mso la ba handicapé te bato ba ka ebele bato ba maladie pe bazali ba logo ebele donc ezelo au moins en tout cas nga na osenga ke ezaka ngate so ba congolais tout ko sa ndenge mwana au moins avec le Congo qui a avancé et ça sous bien ma casse. En tout cas, ça c'est une bonne chose. Nous devons tous encourager action boye acte boye vraiment pour que et kende tobi ke batuming ba sala kango mais tout continue toujours comme ça là. Voilà. Bola moana ko sala. Et belende tsingai voyage mon hôtel aux na Kinshasa na monika na internet basali appel pendant Covid. Le confinement oyo bana ya izaki nini foyer mo ni ya lycée bobo tsoki na nini kitambo boy voilà na moni ngo ka ke toucher ngai to kene mama na baninga to ke to sali pe action côté wana venez sala qui très bien pour nous donc félicitations tout le monde qui en tout cas faut to continuer ko sala bolamu alors Sankara de Kunta to kota na vif à notre émission à toi bato ba songa pe bato mingi baza ba PDG Tanguy Brice Lolenda Zolanda biso belé ba Pierre Landou les silencieux Siamulex Aigle Noir bozana bosunga batebele pas d'adigence d'angola 10 000 euros c'est quoi Sankara de Kunta yo lobakio 10 000 euros c'est quoi pas d'adigence d'angola wana slogan bien solo wana ya solo pas d'adigence d'angola tout monde là yebinga la boire batumi tena yebi côté wana en tout cas tant na ka basia mulex na mona ba démonstration ezali yo mo yebi to dans la raison ngation na boaki 4 personnes bika 4 personnes na neza sûr maka ba docteur Patrick Amadi o azana Afrique du Sud azo sunga batu makasi même ba docteur Gingombe Motema Mama Denise azo sunga batu na kisasa to apena ba konze bele bazana mitema malamu lokwa ba général Frank Tumba ebenda moto en tout cas benda moto général Frank Tumba zo sunga batu makasi zana batu en tout cas au senti que même lelo so moni exemple msusu ba maître Ig Polusi bazo sunga batu maître Ig Polusi en tout cas maître Ig Polusi je confirme voilà somi kumiambao yo yebi ya osamba te deux fois te maître Ig Polusi ya osakala te donc des gars merci beaucoup alors lelo tonga to bato funga ba dossier lelo Sankara de Kunta bazongi selo doc ou bien yendenge nini dokani mokanda na yo toyebi na bandako na début déjà awa Sankara de Kunta to kaki na maki ndeko na awa Merveille Rambo alors baki soki débat bon malheureusement ça zongi Kinshasa yo ozongi poto débat pour na ni ponga na samba na patron na ba
Nani? Ah, Samba n'a pas trop là-bas. Au débat, il y a un travailleur, un employé. Il peut s'employer na. C'est un domestique qui riche et puis leader d'opinion. Donc et puis sur l'andi bi omona pe do beta na YouTube omona des artistes. Oh yozaki nga lelo naza ndenge mona babatu te nga pesi batu misala na pesi batu cop. Lelo Sankara de Kunta na chassa chômage ba Sankara ba bima na Congo. Donc ezaku tute ke oka na musique Sankara ya Jantiningo Bilambaka. O dazo féliciter en tout cas ACP makambo sali stade tonda lelo za soutenir pas ba wenge ndenge do tondi sango. Ozoko pardon. Lelo biso ba Sankara de Kuta nazana ba Sankara ebele. Lelo Sankara de Kuta lelo na comme exemple et pas ya babola et puis bateau na comme synonyme à courage mutafandi ah te faut en espoir maka ba Sankara de Kuta na sali trop. Lelo Sankara de Kuta lelo na comme mutafandi abia tenga fona botaka na mwasi moko. Eza ba Sankara de Kuta. Lelo naza a féliciter na monde musical na monde na ndule ke na botaka na mama moko trois enfants français. Donc, il faut habiter, il faut des exemples à Sankara. Et puis, Sankara, écoute, Léo, na mutu, oh, Lélo, so tali penage, na fan d'agam sous Zidane, na bengai, so comprend thème, so face à classement moral réel, c'est là, na réel. A tout ninga na tia Cristiano, ben habité, remplacé na tia Benzema, bet. Na zo pesa na conseil. Donc, tala Lélo, to kutala ba Zidane, Lélo, prêtre le roi Zidane, ba Roberto Carlos, ba Claude Makelele, et Lélo, et Zélo Omogo, Sotal na internet, journaliste congolais. Donc, on a ba blog belé ba façade belé, so que na YouTube, Sankara de Kuta grand prêtre abolo, les chants et kangamboka, et bet sabiso deux fois stade, deux fois fikine. On a ma salanga les éléments que j'ai sali. Donc, Zoasko bilo wana nyonso, Lélo na mon premier amour. Chant na côté lio asorola raté nzembo yo batu nyonso ba ozela monde entier. Ko ba teme zasi, o mona mwasi mwa kitoko. Na boîte à la type danger mais à sokolité makasi kana parfum makasi na deodora mais ndaku na baobe na bayebike alinga maite okomona jo moko boga omona blague Baudry Ngunza omona msu ate po Baudry asokola so mais omona jo msu boy asokolité donc c'est trop dangereux. C'est comparé na Baudry Ngunza osomona yanga na bité rien à voir donc lelo eza ba conseil to pesa même Guy Malela le prince de la ville au Senga Bino Sankara en tout cas ba thème abo eza ba vrai thème même Olivier Belès ba tout ba sepela donc Olivier Belès voilà donc yango mona ngana lobaki bano ya biso ba petit na biso o ezala ka msuso na moni ba mema ete na bité na samba na pona na sambi pe ba mimi poto donc ba ngulu na ngai donc bazomema bango ba poto pona Sankara lobby donc na komo pesa ba cours en ligne donc eza bato lelo nga dans ngalo baka bref ke nga za l'idée ya monaka so landi bien noli tambuyo za journaliste makasi bandi lelo te eza te pona ku mission mais au monaka eza na bato musu ba provoquer yo pour répondre à bango te donc cela veut dire net nga Sankara na tala kapena na beta eloka moko mo apena limo nanga bato babandi obundana nango bazolo bana loba suste po nde bato basala ba mission chaque jour so biso basaka to ça chaque jour za ba érosion na Congo ya biso linga te que mutabeta ka basata denga bité na dose donc cela veut dire que bano ba yelelo pona ngana o sepela ke basa la promotion ba orchestre na bango po obiso salara tant Sankara ye pona nga wera mutaleki wera te o pa ya fan na kana bango pona yepe muto ayeli aleki nanite yana loba ke porte parole faut ana fidèle ke ba mona mso za ko lobelela nani oyo otika leka na nani yango ti soko otika no makamwa no otika identité fidélité wana ya mona bato mso comme exemple natika fidèle na couple oka mage Sankara de Kuta pemeni awera natika la mso fidèle pour Sankara boye donc c'est ça bano amiki wa babiso to komo senga bango ke yokasi ngala ya premier poto noli 1999 na komi na mboko oyo 2000 etaneli biso c'est ba bi fin du monde c'est ba bi fin du monde biso na France donc c'est okufa ngo kufela voilà so okufa na ngana kufa mais et sali benage fin du monde ezalati 2001 nazake éclairer oyo na zongi kisasa o ba yambanga histoire etikala donc na muto ta na yepoto na zongi su kisasa ta na zongi kisasa na yeso avion moko na mama bana ngamuna mongo ke jesali to ya avion moko wa et puis na principe na beke na bota na Congo te po mutu na mtana principe na yona ebisa batelo moko nyokola eloko nyonso nyokola ona vie so ezaki avion nyokola ndenge na koma nyokola avion lelo esala nga fier ke ndenge rêve na ngai alaka na bota na Congo te na boti na poto trois fois par an français siko yebisanga bana nga ba français est-ce que makambo poto nga na robeta makambo poto neti boyelo na mito Congo e refulenga oh ba refulenga na France
Non. Ndena abo mukanda na nga esili na Congo. Yango ba refulenga sous na France. Ah, ainsi. Donc ba refulenga donné na ali awa ba refulenga na Congo refulenga na France, na zo ba te pays ni na ken. Ah, na zo ba te no li pole na pays Pérou, au Singapour, au Sri Lanka. Au Sri Lanka, ou bien ba pays no modo akende kala boy. C'est na mettre Gims, ba ba destination mo ebele boy. Ou bien au Maroc. Voilà. Vous comprenez? Donc ça veut dire que biso toza bato yo to ko bungisa pototi. Poso ngai ezala ke mso exemple que keba emsu na kisasa ba mona ngate. Pona ndeke bana bazalia ba engagement ezali ta que responsable ta que parent. Mais vrai ou faux que mukanda na yo esilaki quand même na Kinshasa parce que oza résident résident ça fait plus de 10 ans qu'oza dans le Congo hein. Bon sikoyo eloko moko bato bayeba te bato bako bando kotaka na ba vie privée te kemso bando ba noli bon biso to lo baka o ezolo yo te ngana lo ba bato mususu noli azaka na mukanda nini wana komi 2 mois contrôle neti biso basaka de kuta lelo na ninga mabete obita biso to renouveler yebisanga ce connaît exemple so na renouveler na 2023 obi na ya tu ngoni sus 2033. Et puis si on est boy moi na Samantha Monica bino papa prend ta nationalité pour nous avoir besoin nationalité. Est-ce que papa prend ta nationalité? Donc cela veut dire biso ça ba irréfutable et puis ben kangamable. Pour biso na ninga mabete boto zonga mutu na concept am mutu mwabiwa nolio kangami na kini. Oh. Mais oui maraba sengo na ambassade kuna acte de naissance abana. Écoute na kini, moi na ba acte de naissance ba ndola ndao. Certificat scolarité ba ndola ndayo. Ba benga ni justificatif à domicile ba ndola ndayo. Da biso atana na kini elandanga. Donc biloko wana ezalango yango ba faux débat pour la so longa ngo déjà. To so epinga na mukanda tongo. Olo bata Didier Mbondo le sénateur. Na mukanda tongo. Faux débat. Mbula nga zo mukanda biso eloko moko na sepela poto longo na niveau mulongo. Ah bon? Niveau mulongo na ambassade. Telemi pena mulongo fimo boya msuba swaniseke na ndako apimelio visa. Oh. Et biso longo makamwa nolindo za bobiye kaka. So Amadou Djabi ou bien Samba Bachili Abino Amadou Noli demain tu prends l'avion au bando s'excuser pas mère non ils ont musala yo moi nango yo moi 8 000 € pour na bakusha mwana moi 16 000 € pour na provision moi ni poto koma batambongo on ne sait jamais to koma batambongo neto fani boto abela deux patrons ba do solo donc on a niveau sur wana te et puis siko talaka na ye na business class kiti moko na Amadou Djabi la pemi anga na pemi siko banda ko benga siko na ne business class lelo dans les 8000 net toke ba haute saison bo c'est chaud siko ba 8000 wana za mso famille mo ba deux personnes ba lukela ba nzela faut ba voyager mais biso za na billet siko na ya siko yo anniversaire moi na ga izo nga kombe bon nga mo pe na la ga na ya hotel ba ko tuna ngo c'est 400 et quelques wana primo chambre standard siko ndebiso la na ba suite présidentielle. Il y a un niveau chanza, un niveau bango que soit bango temps parce que go fan de peu mutu selo imer coloquer c'est soit beau mémoire. A mémoire comme tout on habite na mona ko kima atigio. Ya mona c'est trop dangereux. Ya mona temps singa na tikala na kekin 2001 2002 na ye moi na ngal bo so botam. Sam. Na si we nga bino en tout cas na tikana na oya après. Oui, là, talaka nini yo bika karango ngabi wi kareza makambo to metoko koma kuna pe yo za na ido memangai momo na mso eloko mo ye poto za bato ba pepe kala daya pe na pleine contre États-Unis bato balela fara bato ba États-Unis bato ba keso États-Unis te leader agi na contrat za pe na posa me mabino mais et sali que leader adaye boke sunde Siko ya omona biso photo milona biso date milona donc na saluer bana poto nyonso batu nyonso ba collègue na nganyo sa mikanda ba collègue na ba français ba collègue na ba résident ba collègue na ba carte de séjour na saluer mikanda na pesi mikanda nyonso bana poto sika bozali mbota ezo ba nationalité voilà ezo ba nationalité et puis et l'homme sur le bagage faut battre baba no respecter bosani pena ba récépissé na ba récépissé bozo na pesi bino nyonso batamikanda mbota et puis batu nyonso yo bakenda na DV loterie o nyonso bakenda États-Unis ngana pesa na Félista bango makasi po batebe bakasa neti mona mona batebe longo ba ya ba finga bato akenda na DV loterie on dit ba ndé matabisi on dit ndé na poto matabisi raté po poto mutu nyonso ya na moyen ya touche même na robe oui que DV wana bato ya DV wana go betango gani me kucho pe wana mbongo to tika na kisasa eza mbongo mbongo ebeleza kana po mutu ani et puis bien nango po kucho mbamo mukanda
world permit ko sala makambo to donc congolais batika ko luka ko ya ko finga ka babatu non c'est pas bien on eza tant na ki petit na nga yaki akoma finga bato États-Unis o DV France ezala raté DV le non toza bato na bakata ba orchestre un jour so orchestre ko mboka wana kisiko yo finga déjà bango est-ce que ozata pantalon be ketch ba DV le terrain ba vrai poto le longa moné États-Unis te kuna moni ko fielo midaza na États-Unis te naibi même bango te naibi programme wana te biso na stade de Martyrs donc na solo ba lelo na minute yo so tali bien le longa net nga pe mara so ne o DV mo bo na France na obetango makasi pona ko masuna mukande États-Unis mukanda mbala moko papa États-Unis ba grand monde ya osakana te na saluer bana no États-Unis na nabenga jelingango ya Karine Ngango Pechumbongo et puis Junior Tunga na kata Las Vegas ba Pinsasa ba Yannick Lambongo ba Gas Kitantu tout le monde pena ba États-Unis na pesi bino ba salam en tout cas bolimbisa bato yo ba yebite ba luka ba ya kofinga bino na soni merci voilà. Merci beaucoup, messieurs, dames. En tout cas, tous continuer l'émission Nabiso. Avant de continuer la Macambo, Lelo, vraiment, ça a bengilo parce que le 30 juin, et commis donc jour, moi, quelques jours, kaka, et tous continuer. Sangomo, Lelo, en tant que Zamou na Wenge aujourd'hui, na moni, ba message, ils a propagé, ba tebele, ba apporté message de soutien à l'artiste Ferregola. Oyo, il semblerait, hein, parce que non, on a eu pendant tant de temps, Kinshasa pe, naie awa, tu as une makambo, il y a bande quoi CP, et tu dis que l'artiste Ferregola a été interpellé na France awa, na aéroport, on est toujours quand et tout ça, on doit vraiment vérifier bien cette information, et il semblerait aussi que il est en détention provisoire, qui est interpellé ou arrêté ou tout ça. Et quel est le mot au soutien Oyo? Sankara Rose en tant que Wenge maison mère fait rigoler aujourd'hui. Bon, et là on a le bagage à souhaiter malheur à Moutouté. Pour na sa moyo likambo zo anzete te zo aga mutu. Pour lelo na minute so mutu souhaiter mabe a mutu bio sepe na mabe a mutu. Lobi yo pe zo nango yo. Pour toi ba tout vivre. Donc to kolinga o souhaiter mabete, il semblerait quand ozo lo bande pe biso to yoki. Mais so eza ya solo to yebi ke eza lango ya bimana e po eza lango vite fait. Mais so eza pe ya lukuta eza na ngaba rimende za na internet mais en tout cas pour nga na osenga ke mutu mwa ko linga ko souhaiter malheur mutu to bio sepela na malheur mutu po yo pe rezwa nango yo po to mona bate belé ba finga ba santa babatu ba finga ba santa babatu meleki ba 6 mois 3 mois ye moka zuika makambo finga ka susu santa mutu to mona batu musu ba finga batu po ke prison lobby na ye mongo so ke prison donc on mona faut faire très attention. Na ba biloko ebele photo e baketo bana nzambe faut ko tchaka bato na ba prière o nyoso bana ba difficulté ta ba difficulté ningwane ye faut ko tcha mutu na mabondeli po likambo za nango boyebi te mso na loko mwa bakanga bato na mboko msu pona ka msu des fois permis bako kango pe msusu o fago ya convocation moko bo se présenter kité eza nango toza na mboka bato te malgré na mboka loi biso eza mboka loi mais pona en tout cas na osenga courage surtout na société na ba artiste na pour ba koza paniquer ba ko banga pour ta so leader azate na via bato kufi donc on a senga vraiment que bato tout bazala calme et puis na famille na epé bazala calme za star aza munene lelo surtout bana surtout moral et puis la star bato belé ba luka mutu na muta sala ba émission na ndenge na ba émissionner te bima ba interpréter et puis obika lelo sujet za rasoute na ba internet et comment bato ba sunu ba nolite pena boyo peza ko yambi mutu mso luka eloko nini ka ya gaffe mo ya banda ko sala ba direct ka banda analyse voilà sala ba analyse pour obika YouTube ezo futa pour lelo bato belé kopa YouTube ko makasi donc en tout cas pour nga artiste na bige Inch'Allah, aux années, dans la contre-temps, il est en groupe, ils en ont makam. Voilà. Tout le monde a dit, bah, wenga ensemble, le lo wenge zongani, mais wenge bakanga bang. Kala à l'époque. Donc, mais le lo ba wenge ta ba bima, ba beta qui ne bougeait qui danger. Donc, peut-être pour nous même sous et matière sous quoi bon, on a chobi misation et ça les sous bien ma casse. D'accord. En tout cas, au nom de Noli Tambou le Sage et à toute mon équipe, de l'équipe de Congo Top News Monde, la RTG Award également, nous voulons présenter ou apporter notre soutien à l'artiste Ferregola Bataringue. Donc voilà, dans le Cambo, qui bisoto na Kinshasa, tukuteno awa. En tout cas, tous un artiste et surtout à sa famille, ses enfants, na ba fan na ignoso. Donc voilà. Bouébake, toza de cœur na Bino et puis toza de cœur na artiste Ferré
Gola. Donc voilà, où s'appelle album naé Dynasty. Donc toutes nos félicitations. Je crois qu'après on a promotion qu'on continue toujours. Donc voilà, tout ça vraiment together. Alors, Sankara de Kunta, le 30 juin. Balbani, Sombele Balbani. Sombele Souka Bisaka, Bolobe Souka Bingwele, Nakanisi Piroger, moi na Moka, na Papi le Prince, na Baudile Manzaka, CPI, moi Sinzambe, à partir de Poto Yabino Yangwana. Donc en tout cas, stade tout d'abord, on a remercié Amadou Djabi. Parce que mon logo, Lelo, ça concerne moi réunification. Au bâtonnier, il faut comprendre que Lelo, Kwana, et très là au Salamate, à part na Bamboka, Bapaya, Bakassaf, Basalango. Et puis, tous les événements au Congo, ils allaient à Ali Foreman, au Batebele, Baviva, Toyoka, Anali Solo. L'événement du ciel. L'événement du ciel. Donc, Lelo, tu as un événement moko, oh, Lelo, ce que tu as présent, il faut te vivre, te revivre. Déjà, bateau Lelo, faut remercier Amadou Djabi. Parce que les producteurs, moko, abandi ko produit ba Wenge Lelo, abandi ko produit ba Wenge depuis 1994. Amemara déjà ba Wenge na ba Afrique de l'Ouest, aya na bango na ba poto abetsa bango donc aza lelo pona nga batom suba eba Amadou Djabi ti aza 50-50 mère naza muluba donc eza pena beto abu donc Amadou Djabi muluba maman naza muluba donc weto siko côté excuse ya papa za Guinée donc moi na biso Congo abotami na Congo ena non moi na biso Congo pour mère ne muluba abotami na Congo atangi na collège atangi bela ba série ba Saddam ya ba Kungolo Mobutu donc zo sentir que donc moi na dia ki ça donc bon marché limité lemba nyonso wana zala ba bandal tout ça après au sala ka kende ba Afrique de l'Ouest sika siko akotanga bena ba classe na ba université pour ça tellement maïle belé abandu pe poto kala donc et tant na mona vraiment loko asali ki asangisi ba wenge o loko mo 25 ans après mutu mo ndimete ke ba wenge go sangana lisusu. Il faut que tu aies une prière et puis il faut soutenir l'événement. Parce que là, on a dit que soutenir l'événement. Ce n'est pas pour eux soutenir, parce que c'est l'événement où les Kaba Congolais, les Africains, le monde entier, pour jamais. Et là, ils ont bien à parce que Bangonio sont moutakoufia. C'est ça aussi, point moro penza fort. Voilà. Si on est basangani, on a dit toi que si on plaisir, on est ba Congolais, nyoso. Tous les dérives, Brazzaville, Mbokaba, Willier, Tokambo, les Bondinga au bas. Donc, Batunio sont au 4 Sabaroya. Ah, à Paris, Awa, na Minito Toyaki, déjà tout d'abord, instrument outil poto. Oui. Instrument ba obete là. Ils ont ba louang oso na Madagascar. Massa production. Et sont bien instruments. Ils ont même un ça pour la pénalité. Na ba ingénieur, na ba tout. Ba tout va outa. Ils ont des instruments moi ba ndobete suki na bongolo. Des son instruments on les a ba to na Cameroun aux autres concerts, ils ont la salle de marché. Donc ils ont le mogo, le long azo senga ba diaspora. Ba supporters nyonso ba fanatiques nyonso bolinga wera son le roi de la forêt. En tout cas, tous à peine un moment de vacances. Le 30 juin, déjà, on a dévancé déjà dans les 27 et les 28. Boya et Belé. Donc, Boya et Belé, pour Yangwana déjà, pour même des abonnés minutes, tous en organisation, tout ça par rapport à Batouaroya, il y a pour un hôtel, pour hôtel na Congo, déjà la salle statistique, place les assistés. Et comme en tout cas, Bata Congo, on va imiter ma madame, cousin à moi qui n'a pas poto, Ola Lissaïd n'a pas l'air. Mais dans le salon, tu peux pas avoir na poto. Pour venir tellement makasi. Ils ont vraiment que nous sommes fans de non, na viva geloko. Ce que tu as là-bas, yo ba bota marana ba 2000 et quelques. Ba viva ou ensemble été. Wengep kaboni na 97. Ba ba ebika JB koto yo wera koto. Yo to senga bana ya BCBG. Oh nyonso nga zo senga nazo lancer d'appel pa ba diaspora. Bana BCBG po wenge kabona kande. Maison mère na BCBG. Biso maison mère ba tunyo so ba bi bazoya. BCBG pe ba siliki ba bi bazoya. Donc ils ont senga ban États-Unis d'Amérique, ban Canada, ban Switzerland, ban Belgique, ban Paris, Hollande, Suède, pays tout scandinave, tout le monde toya na kisasa to soutenir. Mutum so rapport na une semaine oya ba le 27. D'être Norvège, délégation zoya Bob Kaungu, Boakambo. Voilà. Bob Kaungu, Boakambo. En tout cas Boakambo, eza makase. Norvège. Et puis stade wana osenga bana poto boya ko lata no vestete. Ils ont stade déjà. T-shirt, short, moi bien, ou bien survêtement, ou bien pentagone. Potons on a nostalgie. Si quoi là on a zobanga, ouera robimanengeni. C'est quoi stratégie on a? Ziba robimanengeni. Oui, parce que na répétition na fandi to fandi na Amadou Djabi.
na Billy Mikobi to talindenge makambeza ya rien à voir pona moni ndenge Alain Makaba zo beta ngabi me joa aussi la mugoni chiliwa na tali Didier Marcel ngabi non taka bando beta cigarette on to yebaka ezala pembenya ezolongwa te et puis azika raté yo mutu musu oyekoli gidasi ka meka cigarette ko zika na moni titi na ndenga fanda zo beta ngabi non oh drumoyo malgré na yoka na papi ka koli ya machine ma titi na yoki sunga bino en tout cas tozana ba drumer à kilo et puis alimbonda la main de l'or akangi mboka ce que tu as dit, passer à Kusangila. Non. Atanga trop, atanga na guida. Donc, on a ma yele à Kusangila. Donc, on a un avantage parce que tu es belé à son bazawana. Passer à Kusangila, aujourd'hui, Burkina Faso. Non. Mais c'est comme bête à quitter en anglais. Si vous avez tout kaluchi mo premier ana kanda ya makamne so bato asila aza siko kanda wana nyoso konso nostalgique azo sangsanga zo beta et puis te oza sur Robert Ekokota amonana suste ayo monana na yoki ba crime azo boire jouer nga bijwa ko silaka des événements mo na bête la bino li soloté il faut vivre ngo bino mo yepe no fan de zo vivre o vivre ba wenge. Obi ke leo na minute oka po ba danseuse za mama za mi balé Karina nana babala so babala na ebite mso mi bana mama ko babo ba permettre ma femme va danser peut-être on ko pas mena ebiso ces événements oyo lelo mutako et puis concert nostalgique ne sotande ba classer les ba chawana nde ba robeta non et puis botala ndenge tomber le 30 juin a fête indépendance en mboka donc quelque part mututu soko travailler mututu tozana makambe belé ba difficulté misala tout ça senga mo se détendre yango senga ba wengeye et puis tozana programme pour finir il y a enregistrement 4 chansons au tozo qui est Cap Vert donc wenge zo bimsa 4 chansons de bolak sabiso ki lelo wenge d'accord donc lelo za somo ba robeta nous les mots ya osakanate donc en tout cas neto aboto adana ba délégation ba golf gizo la dégâts matériels les adana kisasa ba ya matundu batu nyoso e belozo mona ba Fredi Ngoma ba bete mo solo do tout le monde baso qui puis Claudine Kinwa alors ba ko beta bilamba mo wana na beta matena ebité ngape na sepeli po ekutinga na poto na ravitaye neti biloko ezala ezagite na sombi na zo somba kaka na zo somba betka ba ange adorable ba pembe en tout cas pembe do ba bana wenge mitema pembe mitema pembe yo tokolanda ngo bakine bouger en tout cas eza genre événement mo yo mais ko Sankara siko participer bien so o kota ndenge nini na ba stade be na kota kana ba jeep zaka jeep kana munene na zo ya megaphone Sankara zoloba sikoyo o beta na ba shit ba shit kezala po événement ça eloko yo omoni biso eloko yo e bercer biso bu mwana na biso en état mwana bandal lelo to abana bandal oyo wenge mute bercer biso. Orchestre autant de fanda je salue ma salanga fali pour pas cap la merveille de gens à la question bo fandi bo beta bando bozo imiter ka ba vieux wana des ans biloko lelo est marqué pour et bersa on senga ke batu nyonso ya mso bela ka hypertension bela ni soza jaloux ozakada na pour ma santé faut même bimane na mboka ah bon batu faut bimana mboka parce que so moni lelo concert na betamité tanenge bazo bundisa concert mais nzoka siko bien nango parce que Amadou Djabi yemoko muta Islam do azo changoka na nde asela ga dua makambutu so que sous ba Saint Valois Paris 16e Islam donc eza penelo ko batutu bazo chango na ba prière en tout cas na osenga batunezo bo chana ba prière kolinga ba betoli solote pour le lobo yebi na nenga ba poto awa bon to yebi na ndenge nini ba arrangement zo salama parce que ba pour parler pe to moni ezo koma par rapport à bandeko la biso ba combattant na ba musicien parce que les lots des ana normalement il faut vraiment bilengi wana ezaki kala ki toyebi na orchestre mo yesali tourner na ba payer belé ba doit sepeli donc soki makameza c'est bon elengi awenge na ke ya mais tango nano ke ya te en tout cas na osenga ke mutu nyonso lelo na minute ozwa billet soko za na ba difficulté benga Amadou Djabi et puis soko za na ba difficulté bengi maître Ig Pulusi ou bien général Frank Tumba et Benda Moto alobi a rocha makambo ou bien docteur Patrick Amadi donc tous appels na ba partenaire on a problème nini ezali Plat Hotel ezali Genesis ezali hôtel voilà ou bien quand le boss José Kiala Genesis c'est le kawana ba appartement qui toko ezali donc to sunga benga biso tous na ba plateau to pesa voilà oya oleka donc voilà kitoko on y pe na ma campagne tous na espace Esbaï chez Valardi Katamba espace nani la villa
donc ezali na esbai numéro 5 na ma campagne bo benga place ezali muta na difficulté benga biso ba place ezali et penza ebele surtout je ne suis tel ezawana pour recevoir biso onyoso mais Sankara de Kunta ACP voilà. Oui, ils allaient parti politique, il y a son excellence Gentini Mbaka. Gentini Ngobila. En tout cas, félicitations. Oui, où tu ton dit ça, stade de martyr plein à craquer. Non, non, mon ami, on a assisté. Les lois, en tout cas, on a remercié. Féliciter tout d'abord le gouverneur de la ville, Gentini Ngobila Mbaka. Oh, les lois, ça, la makambo, Bélé, ça pas entouré, na ba Levi Pai, ba Gracien Sakala, ba Junior Botoko. Levi Pai, le tout puissant. Et puis, le tout puissant, donc, on a vraiment battu. Nenge penozo mona ke parti on eza pona ba congolais eza pena pona bana ki sasa pona monde entier puis talaka Gentini Ngobila déjà diaspora moni mboko lelo faut soutenir ba diaspora tout à fait donc, en tout cas félicitations lelo na moni bina ACP et puis biso modi aba Sankara de Kuta de dog Ngobila Mbaka to pe lo sako et continuer ka ndengwana parce que lelo félicitations tout ça a besoin de vrai politique vrai to PCP CG Charles Mbouta Muntu donc il y a CG il y a ACP mais est-ce que question habituelle ali est-ce que Wenge et Kotundisa stade de martyr wana pona bazoloba est-ce que Wenge penza est-ce que basiba koli est-ce que ba viwana est-ce que ba Kotundisa penza na ba campagne yo mozoloba wana o ezo sala ma déjà vala kotana question est-ce que Bakotondisa yango et puis tout moi déjà prix à billets à fixer 5000 francs congolais et ça équivalent à 2,5 $. Voilà. Voilà, le lomoni ba wenge faut balongola bango parce que wera yemo abeta ba stade wana dada. Yemoko na maison mère. Jibem piana na BCBG abeta ngo dada. Ce qu'on a force ya jibe na wera. O batebele ba luka ba betsa bango simba ko tuti. Après tout ça n'était toi là Dolph Dominguez les chouchous de tout le monde les grands sapeurs toi là Blaise Boule ingénieur hein au gouvernement na lobby mabe do bazali ce que tant ya siko ba Emile alias tozu ba manda chante kumu tozu ba alempela dans leona minute eza deux fois té donc ils senga que lelo ponanga il faut gouvernement d'état landé ba ko baxela banga ta 4 jours ya stade pour nga nazo mon événement journée mo eza mukie stade la journée mo Paris Peneza la pena dans les 30 les premiers les 2 les 3 les 4 et ça la 5 fois stade pour ne pas avoir na batembele ba otika na ba billet libanda ba okotati et ça pena iloko moko en tout cas merci na tout d'abord na sécurité parce que Boubou Liondela Boubou lui conduit protège pour y l'homme des événements difficiles oh le na minute à sala événement fali bomona ninga sa yona fikine Boubou Liondela zo sala événement que ça danger puis la police protège mutazana pour la sécurité la police ezali et puis to ça na suna ba peine toza susu na ba commando parachute to bazo ut Afghanistan ba hotel malikolo ka bo ba hotel événement za garantie moko assuré et puis so total do zona mato se uti poto tozu na ninga sécurité na vado plein wana lelo bana obi bana BCBG lelo ba komo silika ka nde ba sa bango parce que ba otondisa BCBG ngo moso yé et tondisi déjà bon tant maison mère ba komo silika wera ana kutu ba otondisa maison mère so yé bango mo sko zo biso moko wera tondisa ka jiba tondisa sko kotonda na ba kotonda na biso na basangani ozomo ndenge stade de refoulé stade donc is vomission donc stade de vomir donc en anglais batangé ba compa stade is vomission donc stade de vomir ne batu ba ko lapa donc yango moni lelo dans 5 batu so concert les midi il faut ba ya ba 5h03 ba 4h32 ba 6h29 ba mikote là okangi so za na biloko do lamba ke liango penza ba to okende ba bloka ba ya ba bilenga mwinda wana. En tout cas, merci beaucoup, Sankara. Donc, plein, Maramba, plein, déjà, ma bête à l'isoloté. Voilà. Dans la campagne soutenue. Mais avant de continuer dans la campagne de Salama, Aristote Mbonda a la vision photo, et il y a 4-3 jours, nous étions avec le producteur Amadou Djabi, avec une journée à Paris, dans une journée à Mogoye, pour le moment, le bac à Zongi, et puis au Zongi, la vision Awa, avant Bisson Stock et Kinshasa. Donc, Migolo, ils allaient. Ezui okwei batiki yo bazo répéter kozela te baloba na yo yaka osala musala ou bien kende betali sola wenge yo moko mikotisa voilà sala musala ba mona ko sala nde ba osala nini ba ko sélectionner pour to zaka na des événements à part événement autre en élection présidentielle en 2023 esili à part élection 2023 eza ba wenge so ne ba wenge na minute oyo obi ba combien de ba contrat o ngana fana Amadou Djabi na moni na ba Afrique ezo benga
pour babeta wa wenge beta ba stade na Afrique. Donc soit le stade des martyrs. Tous à la concert mon pas VIP. Le 9, hein? Le 9. Et puis ils ont confirmé. Ils ont confirmé. Donc après le 30 juin, concert monsieur le 9. Voilà. Ouais. Après tu as Cap Vert pour nous enregistrer. Mais si quoi tous a un contrat, tous a un contrat mongo et outil il y a ba Ivoirien wa bito beta na stade à Côte d'Ivoire. Na Brazzaville ba bito beta Cameroun, Sénégal, Guinée ou Amadou Djabi et Moazana tous les Guinées. Botango yo zosko yo nenge ba sengi biso na Maroc et pas roi Maroc. Abi faut ba wenge beta. Pour azaro yo kaka yango ga la za côté là. Roi Belgique tu bomona ke Congo na ke fa kuta na jibela wer. Parce que ngabo beta na stade Anderlecht. Faut beta stade Anderlecht parce que là on a minute et comme makambeze belé. Et puis pape nenga zana lobi kutu doye bazolinga ya Rome. Donc pape lobi ya au stade de Marseille. Est-ce que bien nango parce qu'avant concert banda ba sal na nzambe ba oya. Ba passer Claude Kabundi Walesa, ba passer Mutombo, ba passer frère Patrice, ba passer Mampata, ba passer Deno, ba passer Nyoso. Oh, et à Congo, maintenant, va salir prière. Pour la fête d'indépendance, la réunification, réconciliation après 25 ans. Il faut que nous ayons un Kale alagi, elo ke panzani ba wenge panzani. Mais lelo wenge zongani, on appelle ça conseil na ba couple ne so panzani et surtout biso batapoto. Wenge zongani bo zongana, bine loko nini ba limbisa ate. Nini yango pe ezongana. Nini yango ezongana pe. Peut-être nini yango sila raté. Et puis bien poto e comique faut ka couple. Pour ndenge na moneli makambu muso comme na poto ndenge bato toyebelaka ngona lelo et comme senga union fait la force. Il faut couple bo panzana te pour soit sali na gauche ou sali na droite. Bokangisi bo résoudre ba problème. So ekuta yo moko mboka célibataire na ndenga singleton. Hey! Oh Seigneur. Seigneur au secours. Mboko nasi ya ngomoni concept na pesa ba basi. Tous wa conscience. Donc, on a calendrier, tout ça, on a conjoncture frappé, ma casse de crise économique. Mais les autres, tout à fait bana, bana ba okola, bana ba botami, tout ça, c'est que bozagi les lots pour lobby bokabon. Il faut que na conseil, monga na sali constant, et tant que moi na poto n'engue na yara pas maningue na zara na mboko. En tout cas, ba couple, so ngo panzana, bo chako panzana, ba prière za démon. Il faut ba tuba zala ya osangana, pour bana ba kola bien. Au moins na koboya na mindele, oye ba goute ba boya na. Ato abala kuna mais so ba vacances mo ba sangani wa utinda kuna mais pona bana ba pesi image mso ba ke Marseille mais abiso Joana osala zuwa momia pa osala zuwa ndeni yoko kutana eloko silaka seki donc photo yeba ke le to na mboka poto senga pe intégration et faut intégration makambeze belé bon motia na bana zuwa na nzembo moko parce que moni na otala ndenge ni na osala à part sokola te na nzembo moko ba boma mabala ba koma ko nyengreté wenge sezongi wenge sezongi baba mama bala bakoma ko niengrete bakoma ko niengrete mboko ya bilo nyonso to gagner na mboko nde makambu tu photo ça les okokate et puis biso be africain to ya poto mabe tata mwasa obenga ndako kuna na kisasa fo ça nini fo futela bango nini yo moko koto ko sacrifier ba pecha ba tuté bala ta ketchte bah oui bala bali quand même il fait la force. Dans un couple, tu as 2000. Dans un travail pour na batu misusu. Imagine ce que on ginda mgoni. Ndako kutu kobeta lisote. Tcho kufu so mbonte. Donc on commence un conseil gratuit bana économie otinda tous les jours wana moso sombela ngo. Bato na baboya ni te en tout cas na Sabino na ninga mabete boboya na te. Bato baboya na ki wenge zongani. Bozonga la bino. Bozonga na chweza te. Et puis soni to longolango. Onde na finga kaye. Bato ba lobela ngai nde na lobaka po to kondane pe ka basite mibale msupe chona fo petit wenge esangani azongi ne vrai petit do zongela noi po batebeleza sonia batebele na mboko yo bazokufa na soni bazonga na baoda na makanisi me nzoto nde nani akobanda muninga ya oh bataba TikTok bakozwa misala wa T'es solo. Ozo pesa mata TikTok. T'es la matière. Faut pas comprendre. Donc ba sa zongana na makanisme na nzo. Batubele na poto baboya na boyebi ke baboya na physiquement mais bazonga na baoda na makanisi. Etikala ka nzoto nani akosala pa ya muninga. Po babano de akosana bazuwa me baboya na. Au moins mso abengo na s'est trompé. T'es ça ba signe il y a temps de la fin. Au secours. 5 ans d'écoute dans ses œuvres. En tout cas, on comprend bien. Donc voilà, donc 5 ans d'écoute, donc Wenge, Stade de Martyr, également la bateau, Lilo, ça la campagne et tout les là. Mais pour Nayo,
campagne oyo sala mais senga déjà Aristote Mbonda vala zonga awa aotie la biso photo oyo ya Alain Pela. Alain Pela au moni biso ngai tozana Alain Pela au milieu et puis na le producteur Amadou Djabi au azana bon mona ki a ki pona ba munaye et pona re-signer contrat pona yo. Absence ya Alain Pela parce que Tsikoyo position non a PC Penzate. Je vais recevoir une émission à Oyambaye sur demande à Batoni Bassing Alain Pela fois les cas à s'exprimer mais pour nayo a koki ko zala ce qui a zali apport ne ko zala nini puis ce qui a zaté jour là et que nini ko zanga par exemple te Alain Pela ozana e baté belende ba e baté to ko dévoiler ba secret belé to que toi na ba invité surprise msu bat ba éviter Alain Pela sko ezo sala pe bien akozala te sko ba mona podium bolingo bubulie ba na nzembo na yemba donc apela ba nzembo Alain Pela leo na ninga mabete ta Alain Pela yemba depuis ba mulolo yigi Alain Pela alagi malgré que azali mwana nchika ke na ba nchiki donc c'est un grand chanteur o leo na et puis na ba et puis ça sko ba biloko na tukini na ndungu tanga kitaka ke ndombolo non Alain Pela il faut la kutute bana sabato ke azali mais ça que stratégie na biso pour dévoiler ma cambote parce que ngana zape parmi ya ba membre Massa Production conseiller privé principal assistant d'Amadou Djabi donc des fois de la ba privé Macron ko ta proposer nga mais nazo lingande salaire nazo tala par rapport Élysée mais na ninga mabete Alain Pela déjà bato ba comprendre za grand chanteur et puis apport neza susu tout bato za na besoin nango pour mutu mso ya pe pona Pela monde bazaki wana bazaki pe to ko sous-estimer te mutu mso ya patala bo mutu mso ya patala mutu mso Alain Pela du gouvernement nous aussi chef du gouvernement donc voilà mais ba fanatique tout ba e ba événement wenge eza événement du siècle mais ndenga na mone lango ba za na ba problème na ba orchestre na bango voilà pour ba contrat yebele to za na ba contrat plus de 84 contrats ya ba pays africains ou ba biso ba ze ba 3 fois concert ba 2 fois ba nini do ba ça tourner moko comme moi problème ba orchestre la bango ba otika bango ndenge nini na ba orchestre la ba en tout cas ndenge za wana yona lo bageto za na moi problème pour calendrier za tellement costaud na fandaki na ni na Massa Production pas ya Amadou Djabi ndenge ba biloko yé non c'est chaud c'est chaud mais ba otika pete pour koto pe wera sona na protéger base déjà na minute deux fois te ba tout déjà ba ebi beta plus d'un million ya ko sakana ku te protéger base deux fois te za message mo profond protéger base donc protéger ma famille to protéger pays na biso to protéger ma belé na biso nguna zwata ndambo mukete protéger base so kepe kuna bona balle de match déjà o lelo papa chéri na minute boko fanda pe bolobi bimi ngana fanda na wera na jibe na tali complicité bazana pour moi wera na camarade jiba na camarade bango de ba pire na tali complicité na bango na tali ngabi non rien à voir siko talaka ke apa wana sikoyo bato ba wenge babana na bango bazoya do bana wera ba kozana stade bana jibe ba kozana stade bana ba Blaise Bula bana ba ya Adolphe Dominguez bana ya ba Marcela donc talaka na ba famille na bango to ezana stade bozosko sakade kuta nena ebo ba Samantha Monique pe bazoya pour vivre déjà ba no li en tout cas nena monela o no nga pende na bo fona me mata Joe Kenza ba ya bango te nena monela complicité na bana otika bango te ba silikelo un jour quand papa tozanga événement to rata dali foreman yo pe baloba ko rata kanu mais lelo siko événement bakasi oya ba wenge non rien à voir même baléance ngunza déjà bazozo déjà ba billet na ba marina donc eza pena ba tutu na okuta na banganga na so kende déjà sankara est-ce que VIP billet na mati pa va matisi ba billet faut zo billet rapidement billet ya avion ouais na mois de juin mais batimbeli batabagence nde batimbeli billet mati siko bien nango parce que nakutana na heureusement biso za de na ba aller retour nakutana na Robingele Ibotu et puis nakutana suna maître Chura Mboma l'imbattable na maître de Mampuya donc ba singa Sankara tozoya Chura Mboma zoya azoya Chura Mboma c'est la première fois qu'il t'a dit ça imbattable azoya donc banda ko kanisa déjà soit de makambo ndenge batutu baoya en tout cas ngande na komomona et ça problème l'état congolais est limbisa biso donc on senga matalaka le roi David Mangaya PR David Mangaya motema Fanichis Mangaya abi sangana ocha 14 billets pour la maison mais 14 pour la BCBG ce que zo abeda chou le patron bogos alobi so ocha ba billet donc ba donateur ba bimie belé même Anderson Yimbi motomoko bien et puis azocha ba billet ba Chic Bazola ba Grévi Foutila
Des abiloko moko donc des fois même donc bata balar basangani lisusu basangani bakoti likambo na ya Laura Sokoko ya Laura ya Laura bi ya pas tche babiye ya Laura mbita ya Laura bi pas tche babiye nga c'était ya babiye nde kokomaka na papier pembeni na c'est ya Laura oya babiye yo akaboyo bimisi zo te na sombaka babiye ya Laura wala za muziki eko bimate tere bimate nenga wala fe na biso to koleka to mone bimi na bokecho en tout cas ezaka ke soko kaba komaka pembeni c'est très important si mais balobaka loboko esoko e kabina droite koma pembeni c'est pas dit ko lobby ko omoni te mutu mususu ko kaba soki mutu afandi akotala pena binonde na kabi déjà boy quelque part jour musu afandi no liku tutala awangani tala boy est-ce que alobi mabeta a justifier kaka mona te basi muso salangani to bando bomba na batika McDo na ba facture oya kwika liaki o so King Burger so loni to bomba bilo onios comme ça molo to soana to zi famille na bino na famille na biso to fandi tala ba dépense e ba facture ba McDo to boka so facture te ya loka te ba café te ya loka te inga na boka so facture te jamais na ko boka donc ba garçon so mbela moi c'est loko bo so melo na ndako bomba ka facture bomba moko boko soana ezate ka zongi ko wanga na pe ezate ka zongi ça me rappelle titre de ke ngam na somba ba kitu ngam na somba me facture yango eza système asika merci alors merci beaucoup Sankara de Kunta question mo retuni biso le ce soir rapidement est-ce que stade oyo nabi ke boîte ezali tout ça est-ce que le producteur Amadou Jabinda zo aza producteur sta ya concert oyo bezaleta bon moni bato belé bazolinga baya ba bebisa mususu image Amadou c'est un grand producteur wa bandi produit ba wenge lelo tene na otolo ba tout à l'heure depuis 1994 a produire ba wenge tant a produit ba wenga mais maman ba Afrique de l'Ouest ba série wana ezaki azako produit pour na gouvernement nini et puis pour na président nini déjà nango ba les zones dimo bazolinga ba déstabiliser événement pour ba yebi événement na za tellement makasi ezelo moko lelo événement moko significatif eza pour na paix réunification ba tout so ba sangana ezelo kwa bien pona nga tuka Amadou Jabi aza muto ninga banda ba production e kala ninga zo continuer au sala et puis ce que bien nango po yeli biso leo to asona ba producteur était na kini na Congo londa la production la souste mave production la souste lelo koma ninga za kana no le fana na ba mission na mission mo ka mi produisaka ye moko mi koti studio ye mo mso mi betisipe concert mais leo to une masse production et ye na Congo e ko se saler na Congo ben streamer sombami ba studio minene banozala bazui artiste OK Cap Vert studio ezakune fanda opena ya samba bachili ye moko studio ya mutute siko zo bato lokwa ba Amadou Jabi lelo za wenge lobe ko fanda pa bien msuna zaiko lobe ko fanda pa msuna zwa viva la musica ko fanda pa bina zwa Victoria nde msusu personnel ve King Kesera ratebo to cham susu ba betelo mo msunze mo mwa gingombe polo bang c'est instrument za lango déjà chaque stade nyos beta na instrument voilà et répondre na ba sauf ka bato msunde ba za na niveau stade te bato msusu msusu ba ko cham msusu na studio mamangebi ba ko cham msusu na salmo bo msusu na ngiringiri ba ko cham za niveau par niveau ata moi fikin pe ko mila rapé bato belé donc za marambe ba msusu atala pe msusu bo na salmo te na quartier ba ko cham msusu mais instrument Madou nde ba Madou ba sombi instrument stade eza ya ba salle peza ba sombi 5 paires instruments ya ba quartier zali ya ba quartier zali ya nini ya ba niveau tout wa puisque instrument nyonso ba sombi na ba obenga ngo grand wenge d'accord ya do instrument za na kombo na ngata orchestre monsieur ba ko zo betela instrument grand wenge donc chose ate ko boya te voix pe bimate ko bimate te grand wenge. Merci beaucoup. Alors, Sankara de Kunta, Lelo, on s'est départagé nini. Question moussous totoni angwana. Sankara de Kunta, Batbabi Sankara de Kunta, c'est un ami, ne va pas dire Naomoko, et puis to se voiler la fasté. Aux amis et très proche de Fali Poupa. Na ba campagne ka otozoka awa. Auto affirmé, tende tozo mon abatwazol baké. Fali aussi, il a son stade de martyr. Au mois d'octobre, je salue aussi Fali Poupa, El Marabioche, King, Topese Bambote Sikazali, donc Dabiso. Et les lots on s'est partagé Sankara de Kunta qui s'est suspendu. Nabadie par rapport il y a Fali Poupa que Sankara de Kunta tikara concert au ya wenge musique à maison mère à qui soutenir amis ou frères naïe de l'autre côté
et puis makambo ezaki ya wenge okomi komemango na côté est victime makambo misuspeka ezalaki ya wenge ozoboya bana ya wenge pour na encourager Fally lelo sikoyo okomi kabola ndenge nini Sankara de Kunta bongelo na sepela tant la fana na wera mona singa bisanka na tikala ozana problème na mission mo Congo te sala nga plaisir makasi et puis talaka wera déjà do pas pasteur moi sina pasteur non na mona wera te ayena ba propos mo injurier ou bien na ba propos mo msusu o ko blesser batu na TV que wera sali guerre na mutu na mona ngote des propos qui divisent en fait donc wera atikala ozana problème na mutu te na mission tout ya Congo loba msu mission ye mo kalinga mitia na nzela wera nde ba msu ba provoquer guerre pour ba mon événement stade ba komo luka ba provoquer guerre pour ça la ka ke ye pas kota na kata actualité. Si on a frère Nangawana, exemple, Fally Ipupa di Cap la merveille, c'est mon ami d'enfance. Léona Minito na wera batika za na problème te na ebsa bato na répétaka. Matanga ba mampata man na ketchup que j'ai sali aya la wana na matanga pour compatir et puis à soutenir mampata pour perdre maman na. Et puis si on est là quand même son anniversaire exaucé Gladio mo na Fally sali image atindi. Wera nenga na so ezapé na côté na omona ke normal do sko ba na problème te et puis wera yebi Fally na ba musique a betiti wera yebi petit na bandal donc siko yebi sanga Fally ta ke mona bandal azui guya ba musique na robeta pona ba vie na ya wenge yemoni ngazana do yemoni ngazana akuzana de 30 juin pour yebi singa ntuka sanga wa événement na okatete siko soki lobby Fally azapé événement na stade oh mais faut te soutenir yet. C'est le Congo qui gagne. Batune bazo comprendre ngote ba luka baya na magamo boy. Non, Léona Minito sope Fally alongwe. Écoute pe msusu Fabregas moi yo beta. To soutenir, il faut ba tout zo musique na vision msusu. Et puis ba problème ba baya na ngo guerre ngo boyas obinu mo bosala na banda kute. Mikolo guerre komi banani ona bana ezaka. Et puis nga Fally et puis nga pour votre information nga batikala suspendre ngate. Que on va suspendre na wengeria et puis zo makambo bemema bote ezaka bato msupeke ndeza kana ngoza no muta jibe mosola pe bien msuna robino mundimu okoza pe muta mswa nyoka longo mosola bien na mama chala mwana okoza pe muta do tout comme nga Sankara na solaka la Fally te poza kamara na solane richi watanabe puis mutu nga akina tina pale to zakana na solaka na Fabregas maestro na pese mbote sikazali na solana robino mundimu nazala bato belé presque na sola na bango faire rigoler la rande to sola né dernièrement aux États-Unis par Papi Kakol. Donc cela veut dire que à part wana moni lelo bato musu ba fandaka na mona bato belé ba saka ba mona musu ba sala ba analyse bato belé mais na comprendre bango parce que YouTube ko molé sabato parce que ndé YouTube ko molé sabiso to ba star faut muta luka cha kombo mutu na mona ba 3 jours mo bo na ba te so ba wata maboke moka na mona ke pena na ebite fa mbata siala moka na pena ne longi pena ya persona vena biso dudunga fora na yote so ka mwana e moka na mona ke lokwa nani yo nani Tito ngopa so ba fanda wala ka bango ka kombo saka do mbata siala dudunga fora la Tito o Sankara saka sko banda cop na bango na répondre bango te parce que cela veut dire que ça na batum sunga na yebi ke na star ngana ko répondre pe tout le monde te ba te belé ba ya ka do ba ngamba saka na répondre te. Donc pour te dire que nga lelo so concert ya Fally Ipupa partout ko beta na okena ngai so ericha beta na okena nga so lelo msusu ki Fabregas ube Robino Mundibu ube Gaz Mawete aocho beta na Paris en tout cas félicitations à l'artiste Gaz Mawete na okende do Sankara za libre batika luka ba mélanger parce que wera tika là un problème na mututi na libre okende partout parce que Léona Minito to apena ba famille to apena ba tumsu à part ba concert to kuta na tolia to mela. Voilà Sankara de Kunta tunga toka point de vue na yo par rapport ya ndenge batu otozoyoka na ba makambo ezoleka na Kinshasa par rapport ya ko déstabiliser donc nous sommes la presse nous allons pour retourner ba question ezoleka mais la même presse pour soutenir le 30 juin tozo soutenir yango mais cela ne nous empêche pas Jabi bo soutenir pe mutu to na programme donc ceux qui héritier beta na rotana soko beta na stade Martyrs soutenir héritier Fally Ipupa pareil bo soutenir faire rigoler bo soutenir donc tu as besoin vision ya musique à Congo que mutu afandi bena bia atende to aboye to soutenir boy po bato musu ba soutenir te bato musu nde ba luka ba omoni nde ba omona biso exemple babande wera kala mingi ta babande bu aza formateur te ba luka ka makamba kota na histoire
bakipe bango te balonga na ba wera kutu nenga na saki boy wera una lelo siko na minute ba multiplier stade linge koka pardon mo multiplier ko finga siko bien ya wera pona répondre mutu te déjà stratégie musique ngana fa na musique na yebi bato baluka ba mitia guerre ba mikotsa na guerre mais siko guerre ezate pour toi un événement du siècle déjà les 30 conseil gratuit sur bela attention bima na mboka bima pena kende ko mela biloko no fanda po so événement no so kokangoti po mutu msala na zo mona banda publicité ba wenge bani makama Mamadou Djabi au 3 mois makama ba wenge za boucle ezoleka na ba canal plus ezoleka na ba France 24 ba chaîne na minene et puis apa wana sikoyo Amadou Djabi contrat combien ba signer ba sponsor tozana ba Frisel ari sorti la biso affiche na bato tozana ba Roy Bank tozana ba Bralima tozana plus de 84 sponsors et ba banque ko tolo baté ti lelo Amadou Liboko ko moswai de fois no simbe Liboko pona signature jibe Liboko le mila ba signature sponsor wera Liboko le mila ba signature sponsor zoske fena banda musique banda to bika na Congo ka ba jomo luwa instrument beti mutu mbula peke beta te pour les 30 jours to anelanga. Oh. Et toi nelanga mbula ke beta te ba chef coutumier nyoso ya bandundu. Siko bien ba wenge po so ke jibe muluba. Ba luba to kabola te mais ne ba sangisa c'est le Congo qui gagne. Jibe muluba wera sona na bandundu. Adolphe na nini na Manyema. Tozui makaba Kisangani. Blaise Bula nini Équateur. Parce que zone ba sangisa bikolo ana nyoso do bikolo nyoso sangani obi combien de bateaux ba chef coutumier ba fandi ba cheka ba flèche mo likolo de so amonda tali kolo linga yinda bino mo komi pembe roi miliki de événement na egebeta o toazo rêver muto okanga événement zate nimbula ni eloko et puis plein ya oloba route de po rien à voir férié peut battre qui biso déjà en tout cas le 30 juin Amadou Djabi atanga pour comment kanisa le 30 juin. En tout cas, J16 Zoro na dobenga ba J16 Zoro boya parce que yo ke na rapoto pampa mbola taka danger. Ba Jeff Bokungulu to senga boya po dégâts. DG Serge Ntikoum, DG Cédric Lungu, ba tu nyonso boya ba Kelvis Nkoyi, ba Nes Makedi data ba papa na Jonathan. Ba tu nyonso to benga bino po stade wana na FC bino banda makambe banda non. Donc rien à voir. Eric Plé de Lausanne, en tout cas, il a bien que tout le monde a besoin de Cynthia Maeta, la couleur d'origine, donc Eboya Penza et Belé. Dans le même ordre d'idée, tu vas dans le Awa. Makambo, tu les Awa, il y a bagarre, en tout cas. Moi, je n'ai pas eu le temps de regarder l'image de Belé, mais Emile Elias, moi, ma confrontation est Salamaki, la place à salle de sport, avec Fali et son staff et tout ça. Est-ce que c'est là aussi, et ça, la tête qui est à moi, quand on a une organisation, conseil qu'on peut s'entendre que l'artiste n'a pas. Bon, mon élo, il y a des alliés à Moli, mon débat, mais à ma. Bon, il y a la raison, net, Nazaki, na Roloba. On m'a dit que Roloba, Internet, c'est un maman. Emso ebimelo omo lokwa na yebite ponga muta benga nga Brian Buchima benga bino na comprendre balobi soki batumo babundi bon nde na abo nazo vérifier jour ya mbanga susu na loba mais en tout cas na yebi mutu na makote na mona ki pété lokwa pe na focus plus na le 30 juin donc magam na lobeza ya le 30 juin mais akoyeba emsusu mutasa mona ko commenter magam na mona ite. Alors, si seulement si Makamboana Penza et c'est pas ça qui conseille. C'est l'indimité qu'on s'est passé. L'indimité, en tout cas, on a ébeli Emile Elias de Mingongo, on a ébeli Pefali pour Padicab la merveille, l'indimité. Il y a un bateau, on va créer la baisse. Mais l'indimité, en tout cas, ça reste à vérifier, on a vérifié. On a vérifié là. Ok. En tout cas, tête Tendai, Eric Mandala, même si on a Sangandengeni, Soezane, Nimenaïbit, en tout cas. Voilà. Merci beaucoup, vous êtes nombreux à nous suivre. Je suis avec Sankara Dekunta, donc voilà, Tozane Awa, Aristote Mbunda, Azo Sungabiso, donc voilà, mais guerre ou lelo, nazong na moi question rapidement. Tozo mona, na ebite wana peso oloba ke yo quelqu'un bo mona kengo te wana yumto. Oyebisa biso awa, guerre il sous saison makasi entre Wenge Musique Maison Mère na quartier latin. Quartier latin, tout moni awa et Makambwe na Otolanda récemment à Weranson, Kofi Olomide ndenge toyoki je répète Makambo na moni et puis na yoki pour ne pas tokende ba iza ki tabouté
baida ye pa ya Koffi Olomide et puis bilamba bambongo na Montfleury alors qu'aujourd'hui na kana bino lelo boza ko nier yango alors que toyebi ke tango wenge panzani Weranson azaki Koffi Olomide za mutoyo o aidaki vraiment Weranson na makambe belé toyebi entre autres maman Tchalamwa na belé mais pour demain en français balobango n'importe quoi na gangele on sous n'importe quoi. Et cela veut dire que n'importe quoi t'en as n'importe quoi moni ba wenge et bimi na idéologie ba buta na ba orchestre ba tuté bana moi bandal ba kenda ba classe lelo ba wenge ba ya la civilisation. Donc cela veut dire que bato yo penza batanga ba classe ba kenda ba vacances nde ba yeko beta musique kala mission ko bala moi simo ba bengani yo mais grâce à ba wenge ba penake ba saka ba licencié ba ingénieur ba nini ba bandaku ba za rappel lelo mona ke so fandi pe no moni ke wera sona mampata so famille mampata boya ka meti lelo ba na musicien. Donc ba pese exemple mususu sikoyo to bando zonga so na ninga normal lelo wera tango wenge panzani na 1997 de wera na ba mapango jibara na ba mapango ba wenge bangindaki déjà. Donc tu vas kabona déjà bazwaka de ba mbongo donc to bete histoire ba patron siko ba patron na ba wera ba kidana bandako na ba ma campagne bilamba ko beta masote po bilamba mususu ti lelo alata teza ayebi ku bilamba na ete siko ba mbongo ba kidana ba mbongo siko un simple individu misé mo boya opese bilamba ni opesa wera bozo ngaba olu ngaba kota na histoire pona ka ni de 30 juin opesa wera bilamba ni et puis na taille ni opesa wera bilamba ni et puis ba mbongo ni opesa wera po so wera ina besoin ya ba mbongo so neti kutaki na mbongo te ateka ta bandako bozo siko wera mwasi na ye mampata famille ya mbongo mapapa banga tikela wata 91 parcelles yé moi liboso héritière donc ozo susu ateki siko wana wenge panzani wera kadana ndako na Belgique mapata kadana ndako asombela na Portugal et puis en Allemagne siko pour vous dire que ça non faux pour et alors patron mo yo sungi nani a pas conseil so za besoin so ba bongisa ngala batate a conseiller qui peut-être hein mais na ninga logique des choses beaucoup tana bilamba de wera na bilamba opese lambani. Et puis déjà, il y a dans le monde de la musique, il y a lamba mutu alata zati. Pour le monde de la musique, on a des diaboulou pena ba diaboulou baza. Alors personne muto qui n'a été. Et puis muto rozwa muto qui a mutute. Wa des afos. Siko ba wenge tange panzani, wera déjà patron. Banda on a ba ma campagne. Aye ba poto, ba ville juif, bo mona ba ngombi asala. Siko debia na ba loba po debia on peut umela ite. Et ça y est, quand on a répété, on a recruté les pays en Afrique, on se bunga biso fa Guinée. Après on a toyé mbamoto ke Londres. Siko ezaki na batani. Na batani. Donc ça bateau ba nga ba mi forcer, ba kota na kata polémique. Siko bien ya wera pour ça na polémique na batute. Bo tika na ko mona wera ça polémique na batute. Ngai mo so bolandi be bo mona bena sankara mikolo, bokolo bati bo si ça je parle pas. Pour vous dire que ngai na rêvé sarabatu o nyo solingo sala faux baise solingo sala baise moi lukuta sankara ya rêvé ça na tiki nanga na fingote na rêvé so ka reza lukuta allez ba comme ni mais so landi bien muta fingi muto azati ça juste ga ba rêvé yo et ça juste ga ba yi momo na ke ah te ndeza na minute bo finga bo sala bo non yebi sabato wenge. Tout ça focus dans le 30 juin. Merci à Madou Djabi. O etikale wa dizala besoin sa guerre na ba wenge. So bo mesa na makambwana. So ezam so ndenge na bino. De boze la biso na ba août na ba septembre. Il y a pas de problème. Toko sa na biso guerre za na ba guerre lo. Elle pour muto abomane muto ate ne ba États-Unis pe na bo mundu ke tata rien. Déjà na ka wa lo ba bo ba to multiplier ba lobi mais dans la logique des choses ezo soit batumaka ce stade de martyro. Ya monique batubele ba linga ba bikota. Est-ce que wera roza na guerre na mutuni? Wera roza na guerre na mutute. Donc on a sabino ke hein botika na bino beta masolo moko boye na ba divagation pour wera lelo ba sangani baza lelo na mito ba motiver na ba répétition ba bimana nute. Sport na sport so talinde ba kondi on dimate. So tali ba répétition tali makambo tout deux fois te. Ngamone na olo bano boye na je prends l'avion parce que ndena abona ke marketing.
na compte sa Massa Production, na compte sa Maison Mère, na compte sa BCBG lisusu, na compte sa Grand Wenge. Po to na ba Blanchard Mosaka, to na ba Roger Ngandu, to na ba King Tequila, to na ba Pi Roger Mwana Mboka, to na ba Papi le Prince, to na ba bato ebele tout basangani. Ba Trésor Lumière. Bato ebele tout basangani. Tozo mon. Siko zwasko bato anyo to sangani po na makambo événement munene. Non. Bo swan sa bato pwani. Normalement muto ayo ka sonyo lo bate to tika baba na événement. Omona ne bato msute bana na fête to zela fête leka. Bana na matanga to zela matanga leka. Bango ba zela teke stade leka. Bozo ya na bit nini. Po a pas bit sa déstabilisation, bit ni boya non. Mais yo mo pese totali bezo ko taper na makambo. To moni awa nini ya na Walk of Fame ya Hollywood oyo bakomaki kombo ya Hollywood bakoma komba mututa bataki yango yo ye potier yo bakoma komba mututa ezali mambo eleki yo po yo koti nasifike bino siko normal oui ngata na fanda boye na lingande escroquerie musicale te na lingaka makambo lukuta na musique te na Hollywood yo kende États-Unis to kenda ba États-Unis o ayebi te na Hollywood mboka ba bombastique na LG Sali ba Soule Kauka Suleiman Mouzo Asala na premier ministre que je salue va faire gagner la merveille tout. Donc pour te dire que na Hollywood des ana étoile. Mais ana ba côté mokopé quand na Hollywood wana ba étoile monsieur eza ba chaka kombo mutu. So lingem son nolita ba komi kombo na ba chi. Ezaka selo ba lettre. C'est dans les $60 papa. $60 ba komi so kangi photo ba longoli na bango. Sikoyo tango ba komi kombo ya mutu alinga kosa biso. Taba komi kombo na ye ngape ba komi na kombo na nga mutu mwaza na étoile kuna zati eza na $60 ba komi oyo ngape ba komi donc ega pièce contre pièce siko eswaki bato na nini po ngape ba komi nga na Hollywood saga de kuta est-ce que ndeto abo na ba congolais na yango ba ochena Hollywood bino ko sakala bato nani ba ochena Hollywood bana ba fancy na lakse bato ka ke lukuta mesana luba siko bika biso siko biso omoni ba saga nga na ya tem susu nga rofinga na ngate mais na roya na pièce momaka théâtre parce qu'on a aimé théâtre na lati personnage pena net ba pienga solo na zo solo pena oui ngape ba chenga yo moninga na za première moto donc na yebi bino ka pièce à lukuta o ebandaki ce suite fait à lukuta pesi mba mokanda donc clôturer lukuta na clôturer de lukuta suite fait à lukuta pe kanda ozoko ba sikoyo yebi sanga siko na minute nga na fingina kotanga étoile na ngape ba komi la fin Sankara Kunta. Question la mission Moussou Ali. Pourquoi pourquoi Sankara Kunta ne respecte pas Koffi Olomide? Sankara Kunta, ceux qui Koffi Olomide la ti chapeau, il pour la ti chapeau même chapeau à Mobutu. Pourquoi? Aza Mobutu. Ndeo yeba président de la République. Nya nya, oye koya tata bo, mama bo, ekolobo yende. Comme ça que personne président de Mobutu bakundé na Maroc. Donc cela veut dire que chapeau ana eza mutu moto asali yango cho chapeau ana nyore biso tuna batutu to lata chapeau ana to lani Mobutu président na biso siko chapeau eza nani lelo na lobi ko yekolo chapeau monga boko mo manquer ba respect na ninga logique des choses pour eloko abata Mobutu bino boye komi ya bino donc ana na bona ko lata ngote na ko lata trop lata ngo anytime er tuna lingi no lino fana yo yebi yango bien que ça chapeau ya ex-président na biso Mobutu personnel. Parce que lelo chapeau ngenge ko mayana. Et puis chapeau de la tamala tamana. Ngo jomo na Congo na Mobutu bo. Asara ba basket na na makambo ba politique tout ça la pe mbote sigazade. Alat alongola ngo kututi. Dauphin Mbula Matari alata ngo zo na vo Mobutu alongola ngo te. Soni Kamana alata ngo siko e komi ya nani? Kwani bolobite ke na landi Soni Kamana ou bien na landi Dauphin Mbula Matari ou bien na landi Mobutu wana ya il y a une landi présente de tous honorer parce qu'on a un chapeau léopard ya kibokonzi donc on a Sankara Kunta mokonzi nzambe ya ba porte parole nzambe ya batu nyonso gréco-romaine na un chapeau ce que chapeau est dérangé na combien là. Et pourquoi Sankara ne respecte pas Koffi Olomide? En tout cas ninga zana il faut te respecter aza mission munena mboka en plus ambassadeur oui ngape na ambassadeur comprends na lo bagé photo respecter pour asali musali belé asala ba œuvre belé ya mboka respect sika zali mais so le kutande isika turbebsa
Mais n'a respect, en tout cas respect. Mais n'a te qu'on a respecté, non respecté. Pas te belle baïbati. Musique est dans la classe T. Musique est dans la yayate. Musique peut tangati. Tout que n'a n'ango so landi bien. Au moins abatte belé. Tout n'a pas tenu ce belé. Oh bah cause la nga peut-être maram. Sanka kutu n'enga na finga ki mama banani yo. A finga ki nani banani a finga nani. Sko ngano li. Banana banagi sanka na finga mama mutute. Nana finga mwana mutute. Nana finga mwasi ya mutute. Sko na yepsa bango tu. Ngamo na chabi da na chana mbongo na kisasa. Na loba oh nyoso. Wana preuve. Kuyako koma na commentaire te obanobe tali solo te. Au finga ba mama na noté po biloko tout na internet no linde to sala boye etika libela. Elongwa te. Parce que bah image wana les arabes, les paroles s'envolent, voilà. Les écritures restent. Mais donc le parole même, comment on dit, le parole s'envole, même les écritures restent, même les images voilà. Restent aussi. Ce qu'on a lu, Zosko Yoza, journaliste d'investigation, ça la analyse mon comme ça, non, on a une vidéo moko. Ata botinde la sa botinde la nganoli. Afingi mutute, mais afingi moi. Afinga mama mutu, afinga mwana mutu. Afinga papa mutu, afinga mutu. Afinga te ko finga mutu kuto ya re wana ba ko chrétien na biso ya msusu yo moko musicien. Oyo chrétien penza. Si wana kuto wa nanga wana kuna wa domaine nanga. Mais na ba na domaine nanga. Ne na bo exemple o Sankara msolo bana riche ya chankaya ayo kanjaya. Wana eza makamna domaine. Na lobine riche ye moko. On explique na lobine ye moko. Wana ya pas de nini ya ni ndeke soki mala ndeke. Wana sko eza makamna msa muziki. Wana c'est le fait. Lolo banande nini? Musicien ye moko na chrétien bango tout. Oyo ezaki ya ko chrétien. Sans exception. Sans exception. Mais na loba kenaki sanka banana bandango. Kena fingi mama mutu na éducation na zwa balakisela nga image. Kena fingi mwana mutu balakisa nga image. Kena finga mwasi ya mutu balakisa nga image. Au mona gezala. Tu mets ta main à couper, tu mets ta tête à couper. Te okutu na chane nzoto couper. Donc pour vous dire que là on a donc je mets mon corps et puis na chebo accord couper. Donc mon corps a coupé là loba lelo no litambo. Pona mona ki jo nani mbata siala na dudunga fura na tito bonga te sanka okutu moka loba toka okutu afinga to nini sanka okutu na mona bonga musique siko yebisa les 3 dipo wana mais jo pas ara musicien na oyeba yebisa les 3 dipo wana hein baya olaksanga image o na lancer batuto en défi zaka bango te po bango ba léger batuto en défi bachanga image na finga mwasa mutu mama mutu na mwana mutu. Oh la image wana banda lelo la tiki sanka na tiki mamba olobo ba saka image momona na scène ba ndolo bate ba koma pona tanga nanga kutu afinga te ya ko koma te. Moi je demande les images donc au mona gezalate donc cela veut dire que la musique inde to za boto respectera bato to respecta biso monde musique ya lokwa ba politique ya lokwa na bale ya pe lokwa monde ba combattant na combat pe bana makamu na bango ne pe na musique pe bana makamu na bango état d'esprit na bango donc biso ce qu'on état d'esprit na biso ezaka ya biso na biso wana mais so landi bien au mona pe na batum ngana mona batum suna otanga kombote so be no bi ba solate mais ba sololi bakuta pe côté mo be ba pemi on dirait ba swana atonde polémique ya raté donc monaka mutum su aloba na ngana saka makamna na musique na Hollande te nzoka nanu ba solola donc eza monde da musique. Voilà. Vous comprenez? Mais en tout cas, na ndenge ke msusu ya vena biso to respecter makasi parce que déjà na ndinga âge za mukolo, na ndinga bana za na bana, na ndinga makambo sala sali makambo belé na Congo. Mais respect pesa réciproque. Vous comprenez? Respect pesa réciproque. Yo ka fela ngane tilelo. Malgré to samba ne pas pamba po ngana yepe na to samba pa. Na ko felo mede. Si, wana mutu nga to kuta na ba justice. O bofunda na pe ndinga solo. Mais to samba na mona te na Gombe kuna. Oh, et l'on a fait bon équipe nati. Toto que n'a pas la justice, au moins la boebabu, to bando samba. Oh. Ah, mutunangati. Allez là, faut on reporter ma plainte. Donc, allez là, rapport. Moi, ce qu'on a, ce qu'on a mon anga. Mais neni wera, batunya so ba finga ke na porter ma plainte. Et là, ce que comme ça ngai. Ah, mais ce qu'on massa ngai. Ah. Ça va d'écouter lelo wenge réunifié, wenge réconcilié, bosanga